Papa Rabi Mavinga. Oui, papa. Papa Rabi Mavinga. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Ah, merci, papa. Mikolo, solingi o s'abonner au Betika Kilongo TV. Kilongo TV. Ndeko balandi ya émission na biso mbote na biso ya solo boyebi tozana mawa tote ko perdre artiste moko ya monene ya mboka na biso ye nani Koko Dioko oyo azali ko évoluer na théâtre de chez nous oyo azaki moko ya ba agent ya RTNC mais surtout zongi na ninga sima na époque ya OZRT Koko Dioko atikaki biso après long maladie ya bele moi tango mungaye l'artiste Koko Dioko atikaki biso dimanche 26 février 2023 pendant que d'autres Koko Dioko zanda comme Malili tozomia kozwa information topesa na ba information vrai bino ba ebolingaka théâtre bino ba ebolingaka ba artiste na biso bino koyeba information ya mboka yango toye ana mabele toye kokutana na moko ya baninga na ye ya musala moko ya bandeko na ye papa na biso cartouche kabamba masasi oyo aza mopanzi na nga ye nde tokoyamba lelo tongo tokosolola nini oyo ya Koko Dioko. Bonjour cartouche masasi. Bonjour directeur. Mes condoléances. Merci beaucoup. Ouais, to perdre Koko Dioko aza ami na yo Viens na yo ami ya musala collectif service. Voilà, comprenez. Parfois, tu sais parce qu'avec les artistes et les comédiens, tu sais kaka et méthodes là. Pour dire quoi, tiki biso non c'est là. Tout l'andana nos éléments où on attend qu'il faut t'azo proposer biso. Bon, tu zonga, tu sola. Hommage à Koko Dioko. Na kati, ngaka na tiki lo fungola. Donc, na bimi na ngala makolo. Voiture moko te utkala ko bima. Si tu as besoin d'argent, tu as une garde-robe. Bongo ba versaki lobi na tiango kuna. Obeng ma Chantal, azapo na sima na tikela ki sala mo koasa. Peut-être que moni ya te me obenga iko na sima. Apesa yo. Apesa. Un sujet de publication mauvaise et humiliante. Je sais que mon Seigneur n'a zali. Na robangelo côté. Alléluia. Oh, notre Seigneur. Il est là. Mosungi nanga zali nana kobangelo kote atamiso nanga ezomona te maboko ezosimba te. Alléluia. Elikia nanga na motema natana Yesu bilaka na ye ekopola te ekoleka te suka ekokisa. Mawa, on les vit la pampa. Yo kasi au santé. Nani les vit. Un sujet de publication mauvaise et humiliante. Je sais que mon Seigneur n'a zali. Na robangelo côté. Alléluia. Oh, Nabela. Venangai, Nabela ga. On reçoit problème. Notre Seigneur, il est là. Mosungi nanga zali nana kobangelo kote atamiso nanga ezomona te maboko ezo matala ndinga zali azan noko mindondo kama nangati noko na ina mona mutune loko esa malamu te chaque fois soka mwenga yanzela ka fois bimelanga na ebite so ibaso na mbwaza na rage bongo epesa ye liboma soka moninga ka fois a déranger kanga na ebite Nabia noko mindondo mobali na yo noko mindondo jamais akoza mobile langa te mobile langeza yo. Écoute, c'est bon. Hein? Papa Rabi Mavinga. Oui, papa. Papa Rabi Mavinga. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Ah, merci, papa. Mikolo, solingi o s'abonner au Betika Kilongo TV. Kilongo TV. Koboni tokumisa encore le Smasia Nazareth yem tapesa ki yepe azi. Kabamba masasi encore une fois bonjour. Bonjour. Lelo tozoloba pona Koko Dioko. Moko ndemobi ya na yo ninga na musala et d'abord oui banana Koko Dioko kan ndengeni. Vieux Koko tango nga na côté na groupe Salongo ezaki mardi le 9 juin na 87. Benga na côté groupe Salongo. Donc na yaka na groupe Salongo na 80 na sala 3 mois na
kima nakenda minzoto mpona kokende poto yaki bavoyage ya minzoto na poto nakenda wana 80 nde minzoto na groupe salongo plutôt siko nakimaki ka 3 mois wana nakimaki parce que koto baoprépare poto 81 nde nakotaki minzoto tokenda komoni ya siko nakotaka kozonga na ngai ya 80 te kokota na ngai na 81 nakontaka na 87 vrai retour oyo navanda donc ye mpe ntango ngai nakoti kokodoko aza te wana azalaki na suspension donc aye kozonga na suspension nde akuti nga sikoyo ngai nasambandaki répétition na salon 87 nde tobanda na ye ti lelo on est toujours ici. Donc ye aza ene na yo na groupe Salongo aza ene na ngai na âge aza né en 57 et puis aza ene na ngai na kati ya groupe Salongo ye moto abandaki avanga aye okuta aza na suspension azongi aye okuta ntango azongi amoniki abarekete bajani moko awa nani wana ezali ndeni ayebaka nga déjà ayebaka nga parce que leur nga na minzoto quand eto à l'aisement quand eto eyebanaki mpe et même il y avait spectacle tout ça spectacle mosusu titengesana tia biso en direct groupe Salongo na minzoto tobeta en direct tout ça la plein na mama ngembi awa doza en direct donc on se connaissait déjà que artiste et puis tant on a quand même là joué dans bazai numéro 1 il y a ça comme on nga ba ko ba l'équipe ba une équipe moko ye shaba ko shaba na inga ba pe ko sala ba gag na bango donc ba l'équipe a joué nga pe to yibanaki na sens wana déjà Okodjoko atiki biso d'abord abelaki ezaki amutu boye ezwaki tamulai presque 4 ans Ezita Moulaye, Parabina Webso que le monde est méchant, Oyebi, oh yayo, il faut protéger yango normalement. Yayo ko zote o talent devant bateau. Omoni, mais mutu alobi ke asalisi. Tant yo kuti par exemple ndeko, mutu et bébé okuti na fulu. Tant yo ko protéger ye o sokoli bien. Photo va publier. Voilà, na ebite wana bolingo yango wana yo kangi yo yayo kangi ma photo o publier o lazina yo peke ngamo na lokoti et puis tu dis ngamo na lokoti e bor kakati. Ngamo na zuete mais ngamo na lokoti. Voilà. Donc amour réseau zalate na entre nous les artistes. Donc wana izaki mabe on avait condamné acte wana ya ndeko aza baby mutu et baby moi moke yo kutie olozo o protéger non. Allez, au sali publication tiens ba TikTok pour ba vue koto yo motambo na ba bureau na ye motambo na ba pesilari yo kangi mutu yo sala bien te tu vas payer 10 000 francs au nyata ata 500 ata 50 francs na bo c'est donc voilà bande comme ça ba sala oyo ya malamu te to mona kona kokodiogo ya kokodiogo koma initi shida ya batu mususu do batu bazonginda mais il va zo payer 1000 francs 2000 francs parce que ça oyo bana été très mauvais. Mais ce que avez publié, kokodiogo abeli liboma bakanyaki kuna fulu akimili susu bakemona récupérer côté moko boy. Mais tout là c'est les artistes qui étaient au centre. Il y avait l'artiste en danger, levé Chaka Congo, il y avait Saïsei qui a récupéré qui à un moment donné bon après basundoli lisusu vous oyo buza baningani ya musale ya groupe moko. Vous avez que ça. Na tozali groupe moko famille artistique, tu coûtes plus que ma famille n'a besoin. Mais quand tu as un problème, la famille n'a pas besoin. Ce n'est pas besoin. C'est famille. C'est date à famille. Les obsèques vont se dérouler comment? C'est la famille. Mais tu porteras aide de la famille. Pendant que tu as un numéro matricule, il y a RTNC. Vous avez maneti bino bata RTNC bo amtea mabe non bande ko Chaka Congo bande ko saisi ba l'axi bonne volonté na bon ya ko songa non bien que ba publier qui na ba réseaux sociaux je ne veux pas nanito citer biso ba kombo ya batute po ya obimake o salila ke émission te naniko citer ba kombo batute moto yo azwaki kokodiogo par exemple allo côté ba bonjour allo côté mais moi je crois que atanga so tukuta ina moto na vitambo tout le monde tambo to solo lipe to sele na mutu tambo sili mutu lingwa la ibipete ça se passe comme ça mais mutu azui yo ozui mutu lobi na lokoti mutu tango ye na ye la qui c'est pas bandeko la qui c'est mais yo kangina na ba photo publier ce que tu as fait on a besoin de marketing
le marketing na yo. Mais c'est bien, ma bête, vous le marketing. Mais quand tu continues à parler sur lui, que c'est moi, vous autres, qu'est-ce que l'on dit? Tant que vous avez moi na bungaki, tant que vous avez RTNC et en charge parce que nous avons la couverture la première dame, que je salue en passant la première dame, vraiment, merci encore. Denise Nyakero, Fondation Naye, et Zoabiso, et Perception, ma carte, où ils allaient que la couverture médicale, si vous avez un problème, aucun hôpital, tant que vous avez suite continue qui à côté de l'hôpital, c'est. Et comme qui Kokodio Bazo qui na moi Marcel ba qui na fondation quand il s'agit à urgence à Zobambongo kuna donc c'est bien. Et Coco azana numéro matricule il y a RTNC. Donc quand il y a un problème biso toujours sur une famille voilà côté awa salabo c'est toujours sur une famille parce que famille a évité ba côté bureau ni ba na directeur ni non biso toujours sur une famille. Autrement, on a deux familles, numéro 1, de dire oui ou non, ils ont famille. Mais tu es bango. Mais quand toi tu viens aussi, au salisi payer. Quand c'est si la suite famille va continuer, il y a la fondation. Mais quand on dit que bah négliger qui est saboter par rapport. Ça nous dérange maintenant, ça nous dérange. Donc saboter parce que dans la famille naïe. Donc, si tu as une limite, tu as mais avant tout ça, il faut famille à ordre. On ne peut pas négliger Kokodio. Ok. Kokodio a joué dans le groupe Salongo depuis les années 80. Il a sali quand même à Evre. Quand est-ce que Kokodio a eu Bima? C'est vrai, il y a ce système où quand est-ce que Kokodio a s'imposer, que ça a succès? Oui, Kokodio s'est imposé les gamins de Chikapa. Wow, les gamins de Chikapa. Les gamins de Chikapa, ils ont basi misato. Ils ont les Chikapa, ils ont un diamant. Il avait beaucoup, il avait beaucoup d'argent. Ils ont finga basi ko minimiser bango ko finga ko beta même donc ils ont maman mon pépé, mon zélé na monoko. Donc c'était comme ça, il a minimisé, il maltraité parce qu'il avait beaucoup d'argent. Et Nassima l'air, il a tout taillé, tout taillé. Et tant à Kwei, il va longo mabala. Nde oya kenda ki boye aki azuzemi na dibalo akene oya kenda kuna azuzemi na dibalo akene donc Kodoko atikala kuzala na mwana te donc atikala ki malheureux. C'est l'histoire les gamins de Chikapa place wana ah non les rwana via zala kapna la fin donc il matsaka il makastia kenda même Chikapa na solo akenda même Chikapa et pesera qui têtu les gamins de Chikapa kenda te Chikapa voyage à sala ba spectacle na Chikapa kolonga pe groupe salongo ngo alongwe pe na groupe salongo do batika ye akambuje po Chikapa pe se wa kantu kubianza zalaki pesaka ko kenda sundoli pe na salongo baba ba diamant iza masangu na simandako non c'était comme ça ndaka naka parce que tu vas habiter à loin dans salon des camons et là on a succès on a loupé mandem tout bah mais il y a jouer à des sans ordre 1 mois 2 mois 3 mois à kenandengo alors tango kuna ici les succès peut se la rater ici les kozonga na inde ayaka sko na groupe salon mais c'était un type que il incarnait tous les rôles et puis Adabet très bien Azaki comique qui c'est à Makasi parce que nga tout ça la soto jouer na dombe to ben petit na biso mais il a accepté qu'il a la petite na biso na kati ya pièce mais azali vient na biso na libanda respect za nango na kati ya scène za petit na gang de pe wana na gang le mais na âge za qui vient là. Wow. Les gamins de Chikapa Kokodio nous a laissé depuis le dimanche passé, dimanche 26 février et Kokodio un très bon artiste, vraiment talentueux. Il jouait presque un rôle Nyonso. Ouais, un rôle Nyonso et puis Jagima Standa, un très bon acteur. Et a joué rôle les gamins de Chikapa, les Bassi Bakei, Boti Botiye, Atikali Yolela, Abotite.
Isaac rôle. Ah, quand on refait une émission, le mec, on dit qu'on va botter. Non, non, je ne vais pas dire ça. On est Isaac rôle. Il a quand même laissé une famille. Tous les gens ont moi aussi naïe et à un moment donné, atiki moi aussi n'a pas d'abonné. À Bota, atiki ba na misato. Donc Joël Azali à Mobale, très intelligent. Marcel Yami Balé et puis Yami Sato Grâce Azali. Donc Bana très intelligent. Donc Nakanisi Marcel, je crois, a un deuxième graduat, je crois. Quelque chose comme ça, deuxième graduat, quelque chose de Mandengwana. Mais, maman Azaliwana, mais maman, comment il quelque part, tant on vit à Belle et moi, séparation et Salamaki, maman, comment il est quelque part, mais, toujours, papa n'a pas. Voilà. C'est mal ça. Déjà, chez nous, les artistes, les artistes meurent pauvres. Par rapport à tout ce que Kokodio a fait dans le monde du théâtre, les locaux comme un modèle, na simane batebele babima, na gé à Kokodio na idéologie wana et les artistes meurent toujours pauvres comme jusque là. Ma camozo changé, mais côté artiste nano ils changé je sais, mais peut-être soit tiki va parcelle, banini, mais qu'est-ce que vous pouvez penser pour continuité à vie à Bana? Certainement, l'artiste est comme un koufi, atiki le pamouté, atiki le comme un lungate, Bana batikali, na ba famille na qui chasse comme mais ma mère elle va comme kagolela. C'est pas comme bête à moka mna koboya. Bana kokodio continue, va comme l'accès moka. Dans le tonneau retrouvé dans le tonneau retrouvé dans mon salon bien que ça art otoza nango otobotami nango penda tokoli nango mais tonneau retrouvé nanu te esala elengi ya mosalango que lelo mes enfants vont se dire que papa nous a laissé ceci, nous a laissé cela, tonginda quoi. En tout cas dans tout suite parce que bon succès qui est politicien moi papa tike so immeuble papa zali boye mutu na ba joueur ba musicien pe ba joueur qui soit kiti bah oui onyo ba musicien ba politicien ba joueur donc ba musicien ba jouer bon sauf ba comédien ba jouer na nté biso to zo na nté mais donc mosalango et pesa biso méchant moko boye o ezako je regrette pourquoi na salaki mosalango je regrette pourquoi on est là sepela n'encourager ba na ngai faites musalo yo ça va vous rapporter un jour mais tous en a regret de carrière donc on regrette beaucoup parce que mais vous par contre votre fils azoko taper na linyango et déjà les regrets on est ça ma be makasi ils allaient regret parce que dans zone sepela pendate moi na kutu alanda ni neve na ngamoko alanda na art parce que il risque de rester comme moi parce que 44 ans de carrière oyo déjà odomona siko que na ndenge na beteli na zana regret komona pendake bako benga bino kaka radio non masasi pe abeteli bako kufi na ke pendenge wana siko na ebite bana bako landanga ba miradi fontare la pamphilina bako landanga po basala métier onga na sali po bakufa pe ga nini finali pourquoi et donc on est motivé bango balandanga c'est inutile donc ils allaient regret parce que les amis autotanga na bango ba west bazana ba Londres lelo ba west ba simbi bazali ba Jean Toile bazali o ezake ba lobonza bazali ba Londres oyo ngana zelaka ko batindela nga code bon ngana utindela mutu code mu colonie donc on est là pour commander mabanga il faut la ebele mabanga ebele nena tchebo west bo fona tinde l'émission oyo amona ke c'est la tchenga west zwa na c'est les zwa 200 tala musana biso donc musana moko papa fiston basende ozomona donc tout ça on a biflata ce n'est pas bien to vivre pour na compte biflata comme ko flatter na mona classe na bino mo moi na classe na mo na zo flatter voilà attends madame Aïssa bana yema on a étudié ensemble, on a l'école primaire, on était. Les moins bonnes appellent les lots, on a mais papa, pourquoi lui te demande toujours. Il est resté comme ça, pourquoi il n'avait pas étudié bien, ou il était déjà. Bah, mon dossier dans ma bête.
tosila mabe kasi oyo natangi futa moyo aklasa bankela moyo aklasa bankela mais vraiment siko iyasa boye kela makambo paru sotika kaka po critique oyo ekolembisa moloba ndenge eza boye kokodi okotia kufi wana akena baregret akena baregret parce que et puis regret yango esili te ezocontinue kaka oyo akufi na ye koyo esili ti mais bongo place aza bongo aza na esengo te mais kuna mpe eza vide kuna place ake wana eza mpe vie la vie continue aza na regret mpe kaka ke natiki bana ndenge nini bana na ngai natiki il continue à regretter asalaki théâtre nasepelisa bato baseki banda seria mobutu musée kabila musée Joseph Kabila nakote na Félix sikoyo mais heureusement ya mama soko kwa umeli kaka la première dame asumika tozwa traitement tozwa kwa moi traitement ya bien omoni eloko nende sali ke aumeli temps oyo akoka kokweya aumeli mingi ti ekomisa ye na temps oyo la première dame doit mais so première dame asimbaki na couverture médicale te mais le koko sakufa ekala donc eza pasi lopango te eloko te otiki rien oyo bana baotikela encore na chômage kaka c'est là ça donne un grand découragement pasi na groupe Salongo tote ko perdre Chaba to balanda Mindondo de Chaba le Moscovitch to perdre lisusu Kokodio Kwedi récemment tote ko lenga maman Ndita pe akendaki lelo yo Kokodio te bakena bantu de la moko bon suzi band non na quotidien na bana groupe Salongo ozo wana groupe Salongo na seto sisi to koti suzi band de deux na réalité maoze belé maoze pena belé apparemment groupe Salongo est comme aussi là to tikali bato ya kufa tikali masumo dana elomba zali voilà bato basani bato bakufa bon totikali nini ouais allez-y masumo zali wana zotanga bato bakufa elomba zali sonzo zali ngana za nanga maboli naza koyati bana kote mibali mama bolingo azali alinga azali Karine Pala azali Azwa azali ça ce sont les anciens oyo ya groupe Salongo totikali kola 8 na Kinshasa tout ça tu toke na poto mama Bomengo azali mama Mabele azali Lipati azali Esengo azali chabe molai pa zaoya mwako na molai pe donc naïveté ce qui n'a bossé ba tout ce soir bon bamusu balekaki mpe de passage mpe kaka mais leur temps mosusu tomartele ctt sur bango donc ça passe comme ça donc ozomona tozokenda kosila mais jusqu'à présent l'état nano apasse na biso te ke soki tokokisi tobeti 2 ans groupe Salongo ekokisa 50 ans mais na 50 ans wana l'état nano akanisi biso te un jour même président de la République a yambata biso ndenge zaka ministère ekosala peke abazo audience c'est pas président je connais 44 30 ou 40 ans na bino bakanisaka bino ti sera Kabila mamo livre lembe série wana rien wana zala na ezaki 40 ans oh toyaka fête mo bosala na lingwa la na maman Ngebi après avec maman nani Maman Nicole Libamba. Maman Nicole, oui. C'est présidence T, hein? C'est présidence T. Maman Nicole, là, c'est une production. C'est ADG. AI. Oui. AI, donc il y a un peu de voilà. Donc, à Souma, de façon que tout ça, les lots, mais tout matin, à niveau à l'école, tu tombes dans la salle du fleuve. Tu vois, à Pékouna, Maman Nicole, mais quand on a n'engagé. Mais. Assistance yate, tout ça est l'hôtel. C'est-à-dire existence ya groupe Salongo d'ici la 50 ans d'existence depuis l'époque de Mobutu, Musée Kabila, Joseph Kabila,
À cette époque ici, Félix Tshisekedi, tu parles avant Binoté. Pour travailler, mingi to honorer Bino. Ba médaille peneti yo na ndimte ko za besoin médaille mingi. Wapi ya ni médaille na usana oni. Médaille de mérite neza médaille de mérite. Bon banene ngona ngo pianga yi. Ngana ande kota. Na ande kote wa kopianga médaille yango. Nene. Ko so médaille ba pesi yo te. Lupangu ba ko so melo ndenge ni. Muto pesa ba pianga trophée. Ba to pianga trophée. Na Fura Award. OK. Ba pesi nga trophée, ba pesi biso trophée. Papier trophée moto moko boye kaka kanisi non l'état zo piaté yé moko asali ba trophée na yé apesi trophée na otindro pe photo ngo mona pe ba pesi trophée donc na mo enveloppe te na ticket papier na ticket OK ba tiko yo ma ouais bon nazo bango lo ba mona braza ba ko yoka moni ba to poto pe ba ko yoka pe tu vas traduire ça ma bé congolais ko traduire te biloko suka kaka na biso to le ba na pesinga trophée et aller maman Nicole Mireille Mutu a organisé avec monsieur Désiré Kamba et ba yokane kete to sungata bango to encourager ta bango ndé appelé so trophée ya Fura Award donc otolobaka nzambe merci nzambe abatela kitoko bisika bazali vraiment pour nous penser na biso na ticket apesaki biso mais normalement c'est pas bango ni bako sala mais il y a l'état moto ko sala pour l'état soit sali et vous allez tickete et dans enveloppe chocolat c'est l'état ndako sala pour na et encourager so ata ya ndambo kake ko somba manango otipe bana papa jour ba pesa trophée na l'état pas na gouvernement pas na mutu na gouvernement tant pire ma trophée na boxeur moko a $800,000 nzambe na ata bis ata 50 kaka bis to na bis ata 50 kaka $50,000 kaka sili dans le santé liano alikolo pia ata 50 kaka bon nemte ndete vela kango moko to kaka moko boy kota na mitema mais que faire musala ngo esengeli ndenge mwana tofanda kasa ndambe mais tofanda ko risquer to kendel vega bongo kokodio ko yeba kufi atike lote mais bongo siko alobaki te mama sasa kufi atike lote mama shako alobaka te mama shako alobaka ah bon azwi te ah bongo siko yo okefunda nani mais faut ko lobaka ka so bo loba suste mais siko ebandi ko lembisa parce que bando loba kaka bato basengeli makambo wana ko sala bato bakola tsebiso médaille ministère wana zakate zakate ministère wana ko penser un jour baye oyebisi bango ke nga bopesanga bosomela ata lupangu ata na ma campagne bosomela lupangu ata na Gombe nayebi ke bon mwana oyo biso ya moke oyo musicien oyo Inosbi asalaki mwaka na ye oyokaki yango yebi yango atie banani basinistre biso tokozala ata na compte basinistre te kasi mais ça c'est sinistre yo za sinistre bakosa kaka naza sinistre po kaka na to plata kolala pe ya calme c'est tout comme na Inosbi soko zolanda tala sinistre msu yo ya Kinshasa olukela ta place moko chewa vraiment nayebi te kasi rabito ko le gabato tala ba sinistre ba uni na biso basa mama linga pa bimi ko na sinistre elombe pe sinistre otobimi kaka ba sinistre poto tala mwana na zai mwana moke akomi lo papa innocent lelo Inosbi akomi papa tala likanisa zu ya kosala ko ache ba mais biso pourquoi pas nous pourquoi pas biso ba comédie to sekisi ba marque to sekisi ba to pe biso mabala ezonga pona ko salongo jouer atali kati na madame mabala ba ezalo invité biso mais na za osola na madame te en tout cas na seki tellement to beten maboko na madame en tout cas ma classe ya ko lia pe bosimba pe moi et salemi mais sikoyo pourquoi pas l'état jouer ba ke bato yo na à l'aise avant kufa la ta place ya kimia pourquoi pas lelo data lelo ko le pas ngobenga na pourquoi moni makamto ça une émission mais ko le pas ngobenga na pourquoi donc déjà ce que nous avons que déjà téléphone on a kangango to nini pour ngobenga na pourquoi so kangi be mabeti RTNC n'a pas bougé tete lelo donc ozomona bon ce que déjà ils ont ça bon ya kolia sina zui
nani West a bouger. West na bouger ngo faut western et ko gena western mais ya ko dame nanu te nana zute ndena. Donc ça dit que toujours il y a un taux du jour. C'est ça le mal, parce que toujours il y a un taux du jour. L'artiste congolais il y a un taux du jour. Il faut na flatter bato pour na ba pesanga. Maman kuluto vivini sandala bisiko zali kanisanga anniversaire na ngai. Ah, maman Myriel bisiko zali mama kanisanga kimpakala Myriel kanisanga. En tout cas sauter na kufa lobi sunga lelo na talande tole la bango tala kaka. Or bango ba bibiki Masasi c'est un grand. Ouais. Masasi c'est un grand na RDC. Ça fait grand Masasi. Mais na grand siko ki grand na sans l'argent na zo la grand terre. Sans kimia na zo la grand terre. Na zo la pamba sans kimia. Il faut na wela 207 hours pour na zonga ndako. Il faut na wela 207. 24 heures. Na 24. Na so ya pont. Il faut na wela 207. Il faut na za na 1000 francs na maboko. Kogodio zo betaka nzenga. Ya kogodio zo pasula malema mushi malema. Là il faut na 1000 francs maboko faire pour Zela betanga zo beta nzenga no zo sekisaka bato bazo mona bazo sekaka pe. Ba seko deux fois. Ko seka ya sekisanga na bor moko seka na tala nenga komi. Deux fois. Parce que deux fois. Ko seka ya félicitations na ko seka ya critique to na ya félicitations liboso et puis critique. Ou bien critique et banni liboso parce que mais comment bango ba so ba kisito ni no même. Oui ka sekisanga na bor moko na beta do nyango ilana na kanyo sumbale. Parce que critique on est dans colonie. Ce que l'état ko tale la bisoté. Yoka non tout ça par l'état. Innocent pe batu banda kuna aza l'état. Donc c'est batu ko sala on peut à part l'état batu ko sala ngo. Oui, c'est une bonne foi. Il y a mon epsoma Mireille Nicolas Pesse so trophée d'encouragement pour kakake morale ko moment moké. Papa ko dia na projet ngo mais akufi projet s'est réalisé après. Vous voyez? Donc jusqu'à présent on n'a pas si parce que toujours le vivre dans tout du jour. Artistes congolais à vivre dans tout du jour, surtout les comédiens, ça fait très mal. Plus de 40 ans de carrière, Cartouche Kabamba Masasi, c'est avec lui qu'on est en train de parler. Nous rendons des hommages mérités à l'artiste Coco Dioko qui nous a laissé et ça fait très mal. Il est né vers les années 57. 57. Donc Azaï Mkolo, Tiki Bisso, et ça la passe. Programme PDG Bimi. Ok, programme Salemi déjà. Famille Bavanda qui va solo les baïbs so. Quand on a pu communiquer hier. Donc ça la veiller. On a collé là Boutou à Mobimba le samedi, c'est samedi-ci. Samedi. De l'autre vous allez le 2. Le 2. Oui, samedi faisant les 4. Les 4. Samedi les 4, on a Sanef, samedi à 20h. Toi tu tongo et l'air pour le tongo. Ok, madame clinique quinoise pour dimanche. Encore une clinique quinoise. Oui. Donc il faut 9h déjà pour la clinique quinoise comme ça y est. Né ma collègue na place des artistes, bah salé moi plaque et puis bah qui connaît dans nécropole 2 les dimanches. Ouais. Et retour à l'artiste nous sur yaka na Sanef quand les après-midi. On a bien de consolation. Bien de consolation. Ok. Donc, mais le programme on est que Mwambango. Oui, et que Mbango, et que Nagambango, ce qui bon ezanango, bon wana, on peut ça merci na mutuatise base na ye, zalaki RTNC, DG na biso Amelenge, que nous saluons encore en passant, que vraiment à Betiango 48 heures, oui, ils ont raté. 48 heures mikanda et c'est continuons sur bambo même bilongo nyonso salami donc 48 heures donc vraiment ils allaient esengo mingna maman Nicole Lenge oya déjà na biso ya RTNC bonjour na bisiko zali maman merci et moto yo tiens sur le boko na kati ya makambo la première dame maman Denise atim souté maman Denise akero atim souté et na fondation na ye d'ailleurs qui kuna tuni cercle ça boni ouais ça dit boni ouais ça dit boni moi quand je fonde na yaki na kopé cotisation participation na kopé yango donc et ça les sont malamu yango alors tant déjà et monani on ne peut pas attendre que bato ba yaka bato bozo c'est la nini parce que moto na morgue il faut maintenant
tokende okunda mutu soki mutu mosusu akozonga après mpona kolobake na salue famille yaka salue famille bana bazali wana ekozala les bienvenus mais au lieu tobomba susu mobo eti esala 1 mois 2 mois 3 mois. Pourquoi? Parce que mbongo ya kokunda emonani ya mwana famille bamoni ntina obomba abeli mpe mingi aussi abeli mpe mingi. Donc dimanche les 5 nde tozokonde kunda kokodi okona nécropole 2 exposition esamaka na clinique kinoise kaka soki esili kuna tomeme à place artiste epe cimetière. D'accord, merci beaucoup. Je pense que vous avez le programme animation Esama Nécropole 2. Nécropole 2, je pense qu'il y a place haute qui est au Kunandeko Diana. Je pense qu'il y a Kuna qui est na Nécropole 2 et bisika animation à Kokodi Okopé et Gosalema. Tozonge pas Suzy Bank. Bojoana Suzy, Boyebane quand même. Très bien. Ok. Très bien. Bojoana Suzy, très bien. Makamose Belé. Suzy Banto. Dans mon autre Côte d'Ivoire, là que je vais filmer à JC Songo. Et je salue. Aza Viva, je salue. Aza Viva. So, non, tu yoga sangote qui Aza Viva. Quand son nam. Aza Viva, ok, bonjour JC Songo. JC Songo, c'est un groupe la Bossane, Wana Gilles. Ouragan. JC Songo daki Ouragan. Donc, on a joué, ndena kutana kina toke ko tourner na ndako ya Suzy. OK. Suzy ba ibana kina Alisala. Tant toujours ka ndako ya ko tourner et puis si passe na place au tozo qui a tournage. Alors Alisala a proposé toke ko tourner pas à Suzy. Des places na mona ka Suzy. Nde Suzy pe kondimana ye ya koya ko sala théâtre yango wana. Wana banana en théâtre. Abanda na théâtre te. Bana théâtre. Donc on imane ya ko sala théâtre wana nde tango wana nde abandi pe directement accepter pe donc ya ka neta zo seka bo juste son wa ça y est. Suzy mais yo pe ko jouer kaka ko sala ye pa ngana théâtre na ngana na théâtre. Donc azai ko seka mingi mais après aye ko ndima na ndenga banda ke théâtre. Donc il y a banda qui est des groupes boye. Non, il y a banda directement dans Nzunzing. Ngane bili mbala mo azo banda dans Nzunzing. Kena groupe to banda ko sauter, to changer ni to la gymnastique. Non. Ngane bili bongo, ngane bili mbala wana yaga ba so na JC Songo sur place. Donc c'était comme ça. Et ceux qui tango souci à Koufi d'abord à Bela que vous avez sa maladie non. Sango naye na yokite ya madame Beni Antonio. Moi c'est à papa Lazare na poto. Bangunde babengi nga pona kotuna ngai likambo ya Suzy. Wana le samedi nazana morgue vers 10h 11h ba tuna tomoni likambo ya na côté mois d'août. Na côté mois d'août na pusani der na comme na etense na vendre place na Swana. Maman Blaisette Kanga bengi ngai moi ça pas dit Kanga ba bengi matuni toyo deux personnes déjà à bozela nana nene na vina benga numéro Suzy moko na ta numéro za soutien na sim ebunga na ko benga ngabena référence na luki ebakata na su ebakata da alias ele Suzy ba uti ko tika déjà na morgue na cinquantenaire na su confirmation de kama maladie à Suzy na ibaka on banate. Voilà. C'est pas si Suzy qui j'étais autour de Dambon avec accompagné par Bazambon alors baninga bakenda ki réunion hier il faut nazo idombe to ko ba bango ba solo nini parce que hier ne banga ba sala programme Asuka après Kokodioko parce que Suzy elle est après Kokodioko donc c'était comme ça il faut nazo un programme par mais en tout cas on a un programme il y a Suzy jusqu'à présent mais nebi que autre sola qui n'a proposé ça qui a comme ça la veillée les 9 et les 10 Tokundai. On est bien sûr à maintenir même un programme. Certainement, ça va maintenir peut-être au plus programme va changer mais toujours moi lecture moi tout moi analyse c'est comme si va comédie va kufa mi balé va kenda mi balé oui ce que va nous zonga au mona ma mutu ya kufi après mama chako afana mama chako Guimari
Ah, na Mario. Moi ça m'balle. bazokenda mibale mwasi na mobali mwasi to mobali kokodioko akena suzi souvent les bakopo bien nisko bato okatani tango vie kodi akendaki mama nzita peki babiki na chango kate so ozwi lecture omona ma ndenge nini mibale. Alors par là ça peut nous dire quoi? C'est ça, qu'est-ce que ça peut nous dire? Ngana moni il faut conscience na biso et mega ko travail sikoyo parce que au bitan to kufaka to golela ye bo il est parti mais deuxième kolela na biso faut tolela parce que oyebite ko yo le camp et ko yo le modèle nini odala ya kutumba po mususu ba ko tumba yo ko la dendo ba yo ko la dendo botumba lisusu oui tala ba image ya Goma yali mona okufi ya kutumba to batumbi ya kutumba muso zali ba akufi na ndenga mai njoplo na oseya ngana ke ne poto njoplo moteur toboki to nini okufi na mai mususu crash na avion mususu alali akufi mususu abeli yue ko yela yo camp ce n'est pas tout wana ko tango sele analyse na mesiko nango est-ce que okufa na masumu to na masumu te nde ya mwana mama na likambo nde wana est-ce que okufa mobimba okufa bien okele pas Jésus Christ Nazareth ou bien okufa na masumu na yo ekuto na kati ya masumu muso ekuto na ekoko bi pasteur de la foi loba makambo yo ba artiste série moko je crois ba 2 ans 3 ans pasteur loba makambo ke mopange telemi tout ça ba bongwana ba ke na nzambe mbo abaite ke ba okufa te parce que nous vivons un jour tous, nous allons mourir. Mais du moins, côté artiste, c'est comme le col. Mais l'amour est l'Obama qui va dire que bien bazo tout nanga ngana vie nazane ya noté artiste vraiment bakoyana peut-être après va pratiquer ba gris. Je salue d'abord les pasteurs de la foi, je les salue Monsieur Gazali dans ma pambolaye. L'extension de la foi CFC comme belé déjà en Angolais, Ali, France, Suisse, Allemagne, Zokota, donc Londres, donc c'est que ça va. Nzambe azosala. Alobaki mopanga etelemi moto na moto pa beta changi moto na moto akima. Bien que to kufa alobaka, bien to kufa biso tout. Mais kufa na ndenge ya bien, c'est-à-dire nzamba kuto na lisumu te. O liwezo yo sa lisumu. Omoni alobi, mais pona ekoma bongo alobi nini? Le passé de la foi que moto nyonso atalaka rétroviseur awuti wapi azokende wapi alobaki yango moto ya tiaki parabrise ya munene na liboso akina raison ya kotala ke en tout cas misu fue monaka munene na liboso ko tozokende siko entrete batile siko rétroviseur ya mike batile misatu ya mike pona otalaka pena sima place outi se référer en arrière alobaki yango donc moto na moto ba ozotambola ndenge nini soki eza gris est-ce que gris et comme merci ouais est-ce que gris oyo zui et go ramener otina lola reste à savoir donc atie tama bi mopanga etelemi eza pona mopanga etelemi yo tala mopanga mais conscience sikoyo omotala j'ai choisi quoi, j'ai fait quoi, d'où je viens, je vais na koma wapi na okoma il faut moto na moto conscience na ye ngana mona gris pesa mabete gris kisi pas gris de mabete ça va bien parce que so na ebiso ki kozwa te okomona nga fo nyongo so pembeni ma ndia banda ko liango sikoyo oliango 3 mois 4 mois 5 mois une année nyonso esili pa oyo ya koziki oyo ya kobeba ebebi pa esina sikoyo temps oyo etikali banda kolala mia sikoyo banda kosouffrir c'est ça place on ba gris za mabe fétiche ya mabe sikoyo so epsi mutu kozwa te akomono faute aloba bavie bazwa sikoyo bazopema biso tozwa te kala sikende kozwa te bozwila kango nini o bazwaki nde bayebi bazwaki bayebi bongo sikoyo o babakisi sikoyo ke kokena wese te nga wese yango na monoko zwa bon o basali siko bongo puti ngane potaputi soki potaputi sikoyo
tala yo moko na éviter na kasi de la fois te biso moko so tout nabi osomona soso ya mobali azolanda soso ya mobali ata mboya ya mobali olanda mboya ya mobali non mais bango baza banyama kutu ba respecter la loi de la nature mais pourquoi pas mutu à respecter la loi de la nature te mutu andimi akene kolinga moninga ne mobali mutu andimi mwasa andimi azwa mbwa comme mobali na éviter mutu andimi ke wese longo nanga wese na sima ikoma na monoko na ye c'est pas on a deux places la loi de la nature nyama respecté mutu a respecté alors c'est que mutu a commis plus que nyama ah c'est triste. On est en train de pleurer ces artistes qui nous ont laissé. Il y a Coco Dioko qui nous a laissé. L'animation aura lieu ce dimanche 5 mars. C'est dimanche 5 mars. Et puis Suzy Bantou. Sauf l'improviste, c'est pour les 10. Nous serons donc là pour couvrir et puis vous apporter les images. Tant que vous avez fait signe que nous devons citer, il y a peut-être ceux qui n'ont comment accéder à ce soir. Moi, moke karake kosunga toloba mais ngana zoboya mais rabi yemo kwa lobi faut toloba kaka pona aussi longtemps toza en vie tozo senga lisungi kaka parce que biso ba comédien ya bino ko sepela bino na bandako mais biso mo tozo sepela te ozomona bijuka zadi tozo sepela te biso moko comment on a lelo OGP Placide totoma tout monde botiki na bino ko croiser les bras nous mourrons kakabo bino besoin de matoko fa kakabo tala neti kokodio kwa kufi atike lokote lelo biso tozo kende me lobi to kokima na biso tango to kunde dimanche lundi mardi tout monde na après to kokima rabi tango na ndimi ndena kozona suba na kokodio bani bale mondial to na sunguna te bana monzele na kenda kuna abon ya inga kutu kutu akufi lobi ya lobi kutu ya kwedi kutu tozo kende kutu te ya bana mindondo kutu tozo kende pardon na bosani mindondo kutu to bosani na famille na ye moi souté ozomona bongo kaka ya kokodio ko de to maintenir ben non parce que biso moto ana moyen te ya ko photo ki ma yer moto mwana leki mona tika leka te na rien tika leka mwana leki ngana bata parce que ngamona za na rien ona ko yamba mwana azoke makolo pona na pie nini parce que libino nde fo bosunga kaka komona ke ndenge bana batikali wana so bobengi na téléphone otinda ta enka ekosala bien so bobengi pe amasasi zo pe moi ticket na ndenge okende sapato eliami déjà bongo initango bobengi la baninga esala bien tango bosunga biso mais cette fois-ci tout moni bokangi maboko bobosa na bino Constance Mabiala bobosa ni biso to éviter pona nini Olga Masamba bino bato sala ka ba geste bien Chantal la couturière Chantal Kito aussi bisika bozali nzambe a touché bino bozala boto pe place na biso bolanda gouvernement makambo zo sala te bolanda l'état te ba politicien te bino bosunga kaka nzambe akopambola bino to realiser ko nata ko lela souci ko rodio ko mentaliser bozolela metala siko so bosungi aba kutu ba pasteur to lo bate ba pasteur kutu changi na makambongo ba nan pasteur na oya changi tula mwisi ya zaza aucun pasteur aliki atanga ibo pambola atana maloba kaka atana prière eloko te mais nzambe kaka yebi to senga alisoni bocha biso maboko. Merci Cartouche Kabamba moko ya baninga musala ya kokodioko o wata otikoloba ko témoigner ninga na ye o atiki biso pasi mingi na motema. Merci pour la invitation na biso tokabula mawa elongo. Merci. Dimanche auto ozala wana na animation ya kokodioko kola pesa biso makasi nyonso lekana kimia. Merci Namno Bebulandagi Bisso, Pesa merci pendant tant qu'il faut à Oazasi Mabil. Quant à moi, je dis merci à l'agence FB International, voilà mon papa Fiston Bastène. Merci et pas le fils Cyril Arsène David, les futurs mariés. Merci à Angèle Bouyika, merci à vous tous qui soutenez Rabbi Mavinga, vous qui pensez aux artistes et aux comédiens. Merci à l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul Maët, à l'homme de la foi, à notre père Nios, à Sylvain Mambi, à Aurélie, à Florentine. Maman Sylvique Bouya. Ve bata au PCPT. Bata au PCT. Bata tout le monde à la fois. Ve bata. Mobala Majaki. Mobala Majaki. Voilà. Mwana tozali kolela kokodioko. Tolela na bazolela ndenge komami. Tokomisi nkolo tokutana namba sima numéro ya sima. Merci.
Business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, Courrier Express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business et pas Fisto Basene. Alors, j'ai besoin que tu Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là où j'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, il y a des Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Dégâts. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo.